Esengo pesa ya koyeba ete bozali liboso ya etando na bino vuva mu télévision etando ya bwanya etando ya boyebi etando ya mbongwana etando ya kolamisa bongo bayindo na pongi ete bozozela bongo émission na bino elekaka bongo mokolo nyonso ya mibale pe mokolo nyonso ya poso mardi pe samedi na 19h30 émission na bino oyo eyaka ntango nyonso kobakisela bongo bino na mabala na bino na bandako na bino boyebi pe mbongwana lolenge ya bomama ntango nyonso tolobaka na bino papa simba nanu télécommande déposer likolo ya mesa benga mama benga bambasi benga elenge mwasi benga bavoisine mama benga bakamarade na ye po tolanda bongo lolenge ya bomama oyo tolobaka ya kobakiselaka bino lisusu litanga ya mai epai wapi boza na bamai na bakopo bamai na bakantine bamai na babidon kasi tobakiseli bino lisusu oyo ekobongola bino bongo bizaleli lolenge ya bomama tolobaka na bino ntango nyonso éduquer une femme c'est éduquer toute une nation mwasi aza ya kobunga esengeli na mwasi oyo abotaka mokili mwasi oyo apesaka mwana kota ya yambo mwana alobaka na mokili mwasi wana esengeli ateyama tala ntina biso toyaka liboso na bino na ntina ya kokabola lisusu makanisi mpe ya kopesa susu lolenge esengeli mama atambusa bongo bomoi na ye mikolo toza na bino biso na bino bamama série ya conseil bovanda nanu toyoka nanu yo mama ozotala biso vanda nanu oyoka mpo lelo toye kolobela ingérence ya bamama babelle mère na bafoye ya bana na bango mama ya mwasi mama ya mobali lelo toye kolobela bino mpo mabala ya bana ntango nyonso ezozala kaka na makelele mwa badésordre mwa bambilinga mpo bino baboti bazolo na bino pe misu na bino etiki te kozala na kati ya ndaka mabala mama ya mwasi obalisa mwana opesa ye toli nini yango akende libala yo tindaka mwana na lokola kaka lokola ake kaka me mwana yango akende libala azalaka accompagné na conseil azalaka accompagné na toli yo pesa ye toli nini yo yebisa ye oke na ndaka libala mobala aza moninga na yo te mais soki mobala moninga na ye te mobali kasi aza nani na ye mpo babalanaki bakende kokoma bango mibale baninga mpo basala foye na bango malamu yo lobi na ye oke mobala aza moninga na yo te soki abeti yo soki asali yo likambo kende na yo mama amonela yo te wana tolini opesi mwana mobala amonela ye te est-ce que oza sur mobala akendaki komonela akende komonela mwana na mwasi to yo edukaki mwana ya mwasi malamu te ake kolakisa impolitesse na ndako ya libala oyo epai wapi mobali chaque fois ta mosu alevaka loboko mpona kobeta ye to asalaki makambo oyo yo mama oyo ta mosusu au départ fali opesa mwana notoli yo yebisaki mwana na yo te ke na posha mobali bakotisaka maboko te tango mususu mwana okotisa maboko na posha ya mobali soki alinga sokola bilamba akoki avérifier papa atikaki ta mosusu atikaki eloko nini na poshe mais te mobali aza na ndako mobali aza ya kolala to mobali aza na douche ye mwasi atie makolo lokola niau akei kofuye posha papa ayeba lokola papa apesaki 10 000 francs ayeba papa atikali na combien na poshe éducation yo opesaki mwana na yo olobi na mwana na mobala aza mbete hôpital te nayebi te nde tobalanaka baboti nde botindaka biso na libala mobali akozala neti mbete hôpital nayebaka pe te eloko ngo elakisaka nini aza mbete hôpital te akosakana na yo te akomonelo te nayebi te nde tobalanaka mobali akozala mbete hôpital na sens nini baboti na biso baboti ya bana ya basi olingi oyeba mwana mobali apesaki mwana no mbongo combien asala wenze apesaki argent de poche combien toyebi te ntango bobalisaka bana ya basi ntango mobali wana ayaka na mbongo ya libala tosolola pe toyebi tolelo eza série de conseils eza masolo kasi ntango bapesaka bino mbongo ya libala boyebi teke botekaka biso mobali na ntango yo osalelaki facture ya 2000 $, oyebi teke quelque part oteki mwana no osali facture ya 2000 $, osengi 20 casier osengi basukali osengi bamiliki osengi bahuile bakomi osenga na baplasma ya ba 50 pouces ya ba 70 pouces siko boyebisanga mwana wana mwasi na ndako bolingaka esani
kasi bozo que mabala na ndenga na tango mabala tango akalate lisolo ya famille ya mwasi famille ya mobali ba sepela déjà na mwana moko mwasi ba sepela déjà na mwana mobali ba bibano ya biso ba ko bala na lobby mais lelo za bongo te bana ba ke ba kutani côté ba ko kutana ba ye po ba sala foyer mwana déjà ye moko mwasi yebisi mama na ye mama moni mobali wana aza mutambongo donc bo sala facture boyo kele mawate parce que ba parents na ye déjà au départ ba pesa ke tolia malamu te batinda ke libala ya profit batinda ke libala akende kozwela bango to ebite bomengo po amemela bango bo ebite libala wana eza mwasi na mobali ba kosala foyer na bango ba obota bana na bango bana na bakokola faut ba assurer avenir ya bana na bango soki yo mama oyo boteki mwana na mwasi oyebe ko assurer avenir ya bana na yo te po zalaki na tolia malamu te po na nini te yo lelo ko pesa mwana na tolia malamu po lobi avenir ya bana ne zala assurer olingo ye banyoso na ndako na bango baliaki nini mobali wana salelaki nini mwana mais mwana so otindaki na libanda to lobi botan to ba pesa mbonga libala baboti quelque part boteka abisoti kasi soki boteki biso botika bao babala biso bao babali bana bino basi baki osana bango nyonso balingi po bino boteka ye bango se balobi lelo so bolingi bozala na ingérence na ba couple ya bana na bino botinda bango bakende ofele soki esimbi te oyesi mama loko esimbi te ezalaki mpe ofele ya kozonga bolakisi bana na bino bopesi bana na bino mauvaise éducation bopesi bango lolendo moko mosaki na libala linga se comparer na mobali na kati ya ndako équilibre ezalaka te mwasi ayebanaka te mobali ayebanaka te parce que mwasi kota awuti bayebisaki eke mobali aza moninga na yo te soki alobi yo mpo olobi na balangage na biso ndenge bato balobaka langage oyo eza langage ya mabe oyo moko na Kinshasa otie totie nayebi te ntango ozotiela mobali ozotiela moninga parce que mobali na ndako ye nde aza chef ye nde aza mokonzi soki ntango mobali atiaka yo mpo otie libala wana boza sur ekokende koavance mpo ekende kokola mpe bota bana baboti lelo toyeli bino bamama mpo bino nde bozosala lelo bozomona esengo mwana biso 22 ans mwana biso 23 ans mwana nga mwana moke ya bali otindi ye libala nini yo mama otindi na libala nini libala ya intérêt parce que yebi mobali wana aza nango donc chaque jour yo mama ozalaka pa mwana na yo oyaka wana banda tongo osali petit déjeuner wana olie wana okende na poko komozela ye so akende mobali akende mosala bapesa yo enveloppe chaque jour exercice wana osala yango otika mwana lese te okomi kokende olambela bokilo oyo na ndako mpo nini oza na bozolanda kaka intérêt bango mpe bakutana bamali chance babala mabala ya bazanga mobali akoma objet oloba na biso nini ozalaka kutu na eloko te mwana so mwasi moto asalaka mais finalement ça sert à quoi bana na bakende na mabala soki bamama au départ bozobongisela bango kozala na bango na mabala te mama otindi mwana libala moko oyo ayebaneli mutu na makolo te mpo esengeli kaka akende na libala mais oprépare ye te oprépare mwana na libala te mwana akomi na libala esika ye asala mosala oyo mwasi akoki osala mobali nde moto asalelaka ye ye aussi de fois oyo mobali ta mosu azosala alobi nasala kaka mwasi na ngai ayebi te nasala kaka mpo mwasi na ngai akokaka na ye te bamama botala nde bozorendre société na biso ezokende na okufa c'est vrai lelo mabala ezobalama ebele mais mabala na mpe ezobalama ebele ezokufa ebele par rapport à mabala oyo bamama na biso babalaka bakoko na biso babalaka lelo biso na génération na biso mabala ezokufa parce que baboti na biso bango babatelaki libala parce que bakoko na bango bapesa ye bango ntango mosusu mpe mwa lolenge ya malamu ntango mosusu mpe bamosusu mpe bazwaki mpe lolenge ya malamu te me bakendaki na compréhension moko ntango mosusu na libala mais lelo mama azalaki na lolenge ya malamu te
tant ça c'est là qui libala compréhension na mobile mandeng lolenga malamu a transmettre ngoye mwana na ye mwana memi lolenge wana kena wana ndaka libala soki mobala lobi a ye pas lobi a pour maman na lobaki na ye déjà au départ que mobali aza muninga na ote. Moi je pense que tant on est dans le mobile abimisa mbonga libala que quelque part azui bokonzi sur biso basi. Ceux qui te yé bien lelo na libala tozala tranquille peut tozala bien. Ceux qui te yé bien ngote que basomba rande biso, bakoma rande ba continuer so pour pesa biso mbo, to sala ka se change. Ba mama bino bo pesa bana tolibo ke bana mibali. Comme ça bana bino basi bakoma bakonza mibali yo wana mibali bakoma na se. Or to yebi ke kozala bongo te mobali kanda otika la mokonzi. To te ya bana biso malamu sika bazokende. Yo maman ya kokota na ndaka mwana na oya mwasi sans gêne. Oyebi te ke za pa bokilo. Et ça la na minimum à respect. Oya akara pour okoti. Bolambe nini yo? Nini za awo? Nini te maman. Oh wana zo sala mwana pa osala ngwe pa bana o ya zo bota. Po ebiki mama sa sala ngo eza ngo tabu te. Mama oye ndako na mwana no amwasi. Okenda tina chambre mwana ko sani. Otolo bela no ba mama ya ba mama ya bana ya basi. Bino pe ba mama ya bana mibali boko yo ka pe par na bino. Donc okota partout contrôle wana. Eza nini ebosina na contrat que le quoi mwana kena libala yonde contrôleur ya ndaku wana okoyeba nini basalaki basombelaki liputa couleur nini bazongiselaki ye boye ndenge nini azaka na compte ya na banque ya combien mais biso toyebi na société na biso a lelo tant dozolo ba autonomisation de la femme moi ça okanga maboko te mobala kosala moi ça osala kasi ba osala ngo kasi pona ba bien ya bano bazobota ti pona bolamu na bango siko bino bolingi mobali asalela mwasi na bita komi mpunda yenda salaka mwasi asalaka te avandi siko azoko pese be exigence parce que maman ne kuna lobaki na ye ndengo kebongo biso foto tonga ndako ndongo kebongo ko lalisa misu te moni ndako na biso na fo sila ndongo kebongo soko moni abimi bajour akena musala te landa ye tolini ni wana bozo pesa bana ba mama tolini bo pesa bana alanda mobali le bisika musala alanda mobali na baninga soka kutani soki pena mbanda abunda poyo mama ya mwasi omoni ke mwana na onde muta makasi omoni ke bokoki ko perdre te ya mwana il faut bo o mikotisa na kati ya foyer ya mwana na yo mwana ko tikela mobali tante mwana na o langage mabe bolingi mobali a supporter parce que abalaki mwana na yo la reine de Saba abalaki mwana na yo ngalula mipenda milangi abalaki mwana na yo mundele donc mobali wana boni bokomisa ye objet ba mama bokilo ba mama ya basi ezani na bino bano bino bo sala bongo boyebi te que bano wana bazo détruire société na biso société lelo sezo kufeza pour bano yo nouvelle génération Android ye libala eza téléphone tant ko s'occuper po de maman ne sa ebise okene kuna ko sala ke musala te okene kuna ko sokola ke bilamba te okene kuna ko aswa kene ko sala nini po baz mobala yake bala ya cheke na ndako po akoma ndeko na ye mosungi ndeko na ye mosalisi yebisi mwana na yo bilamba na ye abenga baleki na ye bilamba yake no tika na pressing bino pe komo ocha bilamba na machine à laver auto mona le machine à laver ozo utaka soki na bamboka ni to tanga kombo te
et ça non bilambate mobali la mapembe comme ko gâté et comme yo gâté mobali la mapembe comme gâté po yo mwasi maboka na manzaka etonde na mabo mosa musala ezate mama na loba musala neze ya yote yo kenaka kuna makolo likolo kolia na komela na kolata ngo keneleki libala mosebeta tolo nga babala nga pi babala nga na $2000 babala na $2000 osela mobala na babala na $2000 nini minimum a respect pa mobala apese lombongo eza wapi na olo bango très bien soki libala ezalaki ofele sala obolingi bosala mais le quoi libala ezalaki eza ya mbongo na esi bino bandeko na nga basi bokoloba ah mama oyo lolenga bo mama nini ona biso lelo na esi bino batekaka biso basombaka biso wala baboti na so bateki biso pa mobala bi papa to tekeli o mwasi preuve ezaki mabala ebele soki ekufi bamusu bazongisa mbongo libala po balingi makambo te lokola libala ekufi tozongisi mbongo na so po mwana so akoma libre kasi batekaki yo ti mais so totali libala ya bokoko na biso ndenge ezalaki libala koyokana entre les deux familles ezalaki libala moko symbolique bapesaka bilembo mpo bakokozwa mpe mwasi ya ofele te bapesaka bilembo mais bazalaki kimia koleka lelo mabala ya mbongo ebele po mama atie misune na kati ya libala mama atie matoi ne na ndako ya mwana na mwasi epai mwana na balela donc mama bomoine mobimba ekomaka akuna asu lelo ko sate mwana nga bala général mwana nga bala mutambongo abala ministre abala député wana kutu mwana ana ye kutu ana tina te mobali wana elo ne azala nango to ata 5000 ebo pe babokilo te kaso zo diminuer mobali ya mwana na oti ba mama ya bana basi obo finga mibala bana binoti bino pe ba ibobotela biso ba mama bobotela biso mibali yo yaka kana ndaku chaque tongo yango awa ezaka nini yo mona lelaka te ça n'est pas suka te mabokilo basani kasi moi c'est pas ako basani pe yemo mobali pe kolonda ko passer basani yemo posana susi basani pasuka yemo poko passer ka basani posana susi basani pasuka bozo kende ko détruire kama mabala ya bana la bino mama bokilo pe ko maka mususu yo pe contrôleur na ndenge na yo soki na ndaka mwana na oye na mesa olingo oyeba bacheli mwana bilo ndeni na sani po ye mtatika mbongo bacheli bilo ndenge nini ba servir ye ndenge nini a serva ke ndenge nini est-ce qu'ils aiment musala na mwana no se abala azwa mwasi azwa mosungi azwa mutu oya bakozane kimia na ndako metango yozo ye oya koyeba bacheli ke komede misuni na sani eza musala na mabokilo eza musala na yo okotaka ti mpe na chambre ya mwana no esika mwana oyebaka mwana na ya mwasi atanda mbetu ndeni politesse eza wapi oye kokota chambre mwana na mobali politesse eza wapi yo mo mabokilo okoma koya bimisa na bilamba mwana no osokola bilamba bamama boti kosala boyeko boti kosala boye bosama mbasoni tobeki lolenga bomama tokende bino ka boye po tobongisa esiko eza ya kobeba po mwasi azomema kilo ya mokili mwasi amema mwana 9 mwana libumu soki to maîtriser mwasi o wana te souhaité okende de plus en plus na kokufa parce que le tozomona basi il y a plus rien na mwasi soki tokende na réseaux sociaux il y a plus rien donc mwasi akomi esakanelo akomi eloko siko mwasi wana akomi eloko eza départ na ye nde eza mabe tutu na tobi lelo tobi na génération Android mabokilo sokola bilamba mobali na yo tika koya sokola bilamba mwana no ya mobali ese abala mama ese abala musala neza ya mwana ya mwasi ne na ndako ayeba konika na ayeba konika te eza ya mwasi na ye na ndako yo s'occuper na ndako ne pa mobali no azali koya ko contrôler misuni na nzungu te bachela mwana na yo amesana na ye bachela ke de misuni po ye mo mtasengaka ba mesana bongo eza donc moni batu na tobi lelo batu na batu bana na ndenge na bomba vivant na ba foyer na bango
boya ko corriger ka yango te parce que boye bitu ba vivre ndenge nini atela mobile ne blo na sani ndeni a serva mobile ne ndeni basani ya mobile ne za ndenge nini eza musala na o mama te musala na nga o sala falo pesa conseil avant moi na libala ma bo kilo yo pesa musala na yo te eza musala na yo te mwana na o alinga kolia bongo alia fufa muke ko bateke o cheki fa muke bongo pani fa o cheki fa munene endenga linga batele fa muke nga te bacha fa munene na sani amona ngwa mbeta ye mo asenga madame mon épouse tela nga fufu ya muke na mesa ko tela nga ya munene te siko so yo yena ndako moni bongo mabo kilo tomboki o kondisa mwana ngai tala ndenga komisio tala ndenga salio tala ndenga zongisio boy mama bozo kenika na upanza mabala bosunga bango te boke kana upanza bozuki kana kupanza mabala bozwi likambu ya mwana lela bokomisa ngo sije na bandaku soki boye na basemeki na yo mama bokilo bokotika yango awa ndako selaka kimia ezalaka kimia mwana kolela mko nini est-ce que si bozwa bana na mibale bovandisa bango botuni bango problème ezala wapi bino ba mama bokilo est-ce que bozwa ka pe temps ya kovandisa bana na mibale o bobalanisa bango botuna bona za na problème bosuza problème za pa mwana mobile ayo zo luka mwana lela basani passe ko suza pa mwana o omoni suza pa mwana ba koloba te o senga basani passe kate yango tango boyaka ba mabokilo ba ndako bozaka na ba manière c'est vrai ba balani fo ba bota mais boya te bokomisa ngo nzembo bokomisa ngo chanson bomobetela ngo bokomobetela ekomi donc ndenge bino boyaka mwana mwasa koma mal à l'aise na ndako semeki aye atie mwana mwasi mal à l'aise mabokilo ye otie mwana o bino bobala na mbongo otie mal à l'aise bozoki na koboma libala eza na ba couple mususu lelo so bana ba difficulté ko bota boyebi te eza mwasi eza mobali bino nde ba parents kasi bo vanda lisusu po bino nde bobalisa ye bango bo vanda lisusu soki fo bino nde bo mema bango na ba médecin bo ke no ye ba sekele bo mema bango na place boya ko finga ka mwasi ye kuna zongsaka boy ye kuna sala boy eza ile babokilo po soki bato si ba bani 3 à 4 à 5 ba bo ba monika mwasi ani mtabota ate bo se mwana na bino abota ate bo ye ba ndeni yango wana babokilo ba mama ya mibali ba mama ya basi bovanda na bandaku na bino musaleze ya kosala mwana mwasa vakende libala bino boteya ye ndengo ke libala ezalaka boy mwana pe ya mobali avakende libala boy bango pe bateya ka bango boteya ye libala ezalaka boy nde boke kuna boke kosangana po bosala ya bino ndenge biso baboti to boti bino ndenge bino pe boke kosala foyer na bino po bobota bana na bino ezate tongo midi pokwa boye na bino pe bana ngo ya basi bovani na mabala mobala gifle yo lokola telefone komaka wana allo mama ndeko toza boye abeti ngai mama yo inisa mobali na yo epai ya bandeko na yo epa mama na yo epa bandeko na basi na famille na yo yo na mobali bobongisa meka so inisi eti balongoli bolingo ti na motema nana bomi yo moko po yo bolala nzala mama no faeba bolala nzala bandeko no fo baeba bolala nzala famille baninga no fo baeba ke na ndaku na bino mobala tika mbongo te boliaki te bomelaki te bosalaki boye nyonso wana fo bayeba siko lobi mobali akomi eloko akosakanela akomi objet po nini yo moko permetaki bafinga mobali na yo po mama no tanga ko kolala enzala a respecter su mobile na wote semeki soka ki bandeko na basi bandeko na bebe ki mobile na la sa konza mobile na beta ko mobile na so ba makangu ba respecter su yeta to ba monene sika ba moneka lokwa mobile moko elo pamba yo moko nde mto salibo biango to loba na yo mo mwana mwasi ozape quelque part ta ba parole bazo s'ingérer na libala na o quelque part yo mo mto pesa ba mtu makasi ba ko s'ingérer na libala na yo tant tu peux ça bino maté bo fongola mato ina sa bino ero muta bouger te dans ero ngala ke notala match te bozaka na lolenga bo mama na vom télévision ba bi etando oyo o pene elamusaka penza mayo e bomba mana se
Matondo mingi na nesongi ya nzila po bino bo permetaki biso lelo to lekaka liboso ya etando. Po soki etando te to ebite bayindo bakozala lolenge kani. Vuva mu télévision. Wana topesi mboteme elamu na DG na biso vuva mu télévision to ko baka na émission na biso. Ba maman. To ana bino lelo ti lebo ba maman oyo akana ki biso na kana bino te na inde ko solola. Po tozo bongisa eloko ezobeba tangu nyonso. To batela mabala ya bana na biso. Bano pe ya biso bakena mabala babatela mabala na bango. Botika ko comparer mabala ya bana na bino. Kutu mwana ya kingandi abala ki libala moka malonge ngape na bana na ngape na mibali ba okene kozwa. Qu'est-ce que ça choix na bango ti? Ce que yo mama yo sele bango swate. Pour le bolobi ote mabala ezala so ba ponate. Bana bango mo bake kuta na kasi mwana kena osala choix ya libala ya ye moko. Bino moko boye bomoni mobali pe bonzimi abala. Siko lele komi nga penza yo mwana pe na ebite yo mobali okene ko lokotela biso ye wapi. Tango lo bana mwana mwasi bongo. Ozo pesa ye posa vana na libala wana. Tozo pesa mwana mwasi ya mwasi posa abimaka libanda akene luka mobali obino bozo mona soit disant akoki pona mwana na bino. Lelo kindumbe komi na mabala po nini? Ba mama kaka nde bazo sala ke bana na bango bakoma ko sala kindumba wana. Yo bando bala biso liaka te, bando bala biso kutukaka pasi, bando bala. Mettons esa mwana bana bala mwana kene ko sala commerce na ndako libala. To mwana na yo akenaki libala ko sala pe foyer na ye, ko sala bon moi na ye. Ndenge bino mobolo bakata mwana kotika ndaka baboti oya mobala kotika ndaka baboti oya mwasi kotika ndaka baboti bake sangana po basala pe ya bango libala. Siko to bino olobaka na ye to bando kenda ata tozana mama tanga ata tozana fête côté so pesa ata mobala na ndenge nini bozo pousser mwana bino mwasi na makanisi nini. Ozo tindika mwana bino ya mwasi na makanisi nini. Na makanisi malamu te nyonso wana po nini mabala eza impréparé. Baboti na soba zaki impréparé. Donc bango nyonso na kati ya impréparation na kati ya impréparation mais biso lelo toye. Surtout biso bayo totangi sikima semono anza. To sala angele. Na mabala na biso baboti. To kebela maloba na makati mabala ba na biso. To tika ko chara miso na biso. Ingérence na biso eza na kati bandaka mabala te. Soki mwana sabali sabali. Kenende ko bongisa mauvais comportement ya mwana na yo. Ezaleli ya mabe ya mwana na yo. Oya respecter la mobalité. Oya to c'est la babokilo te. Oya to c'est la baseme kite. Bongisa nde ezaleli yo wana. Tika koya komi kotisa na libala pona koloba ke mobali wana tomoni penza en tout cas libala photo bomango. Libalo pena to moni ro simba te kuna pe mabokila lobi moi so kuna improductive to ana tina na ete nyonso wana bo détruire bo ebite bato mosusu babala na bilembo na bango ya kozana na mokili uta mokila molimo bango de bango moko bazana problème te mais problème bino baboti nde bozo ya ko tshanga na kata ndanga mabala. Et arrive à caper na mabala mususu mama ya mwasi na mama mobali baswani na ndako bana na bango po mama ya mwasi yaka mingi mama mobali asepelaka te siko bakutanaki kuna epesi moto po ipsanga ba foyer ya bongo ba mama ya bongo babetela bino maboko to ba tsabino na télévision basepela na bino ba mama to sunga bana na biso bazokene mabala to sunga bano bazali na kati bandaka mabala po bakweyaka na mbeba te to tika kopesa bango tolia mabe ke mobali aza mbete hôpital mobali aza moninga na yo te mobali aza akokosakana na yo te yo pe kuna soki sani ekolela te sani ekopasuka te oyaki obotaka te soki likambo ezali bavandisaka bana basololaka na bana calmement boluki compromis nini bokosala na bana o wana
botika ko malmener bana na bino bandaka mabala. Bana bazana plus besoin ya toli que plus besoin ya mafinga. Mobali aza numéro 1 moninga ya mwasi. Également mwasi aza numéro 1 moninga ya mobali. Soki bango mibale bakumbi bolingo na bango na kimoninga bayebi ke na wana za moninga na ngai ya yambo na kati ya ndako. Soki naza na problème na ko confier ngo pa mobali na nga to na ko confier ngo pa mwasi na nga po yene mutaza moninga na nga numéro 1 na obenga ba voisin te na obenga ba boti te na obenga batu te ba ya po ba kota na libala na biso. Wana komona mabala ane kozala kimia. Mais soki biso bayo tozo balisa bana biso bazwi tolia malamu te. Bakena mabala na bango mama mabala wana te bake kozala ka mabala a problème. O mama lokwa basaka na yebi ba mama lokwa basaka ba mama moko ba na yebi te mitu batala mitu soki ya ndenge nini. Alingaka te ko ke mwana ekuna mobala salaki eboye. Ako réagir ka mabe. Mwana na mobala zongsaki bo akene ko réagir mabe. Ba maman lelo to mekana ko yoka. Tuti ke zaleli wana zaleli mabe. Tuti ka ezaleli wana zaleli mabe. To luka ko bongisa nde bango afa bakende na bandaka mabala. Ndenge tolobi moni mobala za moninga na numéro 1. Quel que soit problème butu moi. Mobali na yo nde ko confier problème wana. Quel que soit problème butu moi, moi si na yo. Pour ça to tiki ingérence. Na mabala bana biso to pesi bango tolia malamu. Bana wana ba génération ezolanda bango pe ba osala nini? Ba ko pesa tolia malamu mabala ezala malamu. Mais ceux qui tozaka à tout moment yeye na kati mabala bana ekozala nango solution te. Na bino ba ebolanda biso tango nyonso tolobaka na bino na kati etando eza etando moko oyo toyaka ko bongola bizaleli ya bato. Soki leo tolobeli ingérence ba maman ya ba mama ya basi na ba mama bokilo ba mama ya mibali na kati bandaka mabala parce que tozo vivre na kati ya société. Yango nezo salema. Mabala eza kimia te. Quelque part ba parents ba boyi mabala. Mabala eza kimia te po biso mo ba yo toke mabala. Toza ya kovanda te na bandaka mabala na biso. Tovandisi makolomi ba ina kata na mabate. Na bala na ki enfin. Babala ki nga po yaya wana pa bala ki. Nga pe na ke luka mobali moko aya ko bala nga mbangu. Pona ke na ndaka libala. Mais oza impréparé. Na kata ko sala impréparé wana. Wana epa iwapi mama na yako ya kocha mutu na kata libala wana. Ayeba nyonso nini elekana ki. Nyonso. Mabo kilo kolongo na ndako na ote ko yakoluka ko sokola bilama mwana na ote mama. Ko sala ngote aza mwasi. Ko yate ko kombolela mwana ndako te mama. Aza mwasi a dibala. Abala. Aobela te? Ata pa obela. Est-ce que foka yo mama oya? Bomba ndeko. Musana boni. Tebi ke binu mama boya ba pedisimo to to pekisa ba mama o wane ba pedisimo to bandaka mabala. Botika bomba vivre vie na bango lokwa binu bo vivaki. So binu bo sa ba 50 ans de mariage. Pour ni bo pia chance te na bano bazo bala de basa ba 50 ans de mariage. Ba 100 ans to mona bakoko mibale. Wana to lobela ngope. Ne songa nzila ba osunga biso vraiment papa. Pour tout le blendeni bakoko na bakoma na 100 ans libala. Pe bazo continuer kozala. Mais pour ani il est loté. Pour miso eza kimia te na mabala. Ingérence eleki mingi na mabala. Mais bakoko na pe bazala na baboti ti. Baboti bakoko bazaki pe na baboti. Siko biso bata génération oyo. Eza nini? Tobi eza génération Android. Na baboti na biso bakoti na kata génération Android. Bali kota mabala ya film. Et pas yo raté babokilo respect zate. Yonga ba on peut ba kotina yango ba memami na mayo wana ba bosani principe ya vie mama ya mwasi fanda ke pana ko yaka ndaka mwana mwasi te po ya koyeba aliaki amelaki alataki asalaki nini mama mobali
koyaka na ndako mpe ya mwana na ya mobali te mpo ya koyeba basani epasuka mokoni so basali bambula ebele bozwa bombo me bango hôpital vérifier qu'est-ce qui ne va pas mais tant que tombe mwana mobali sala mpe même réaction oyo osalaki ntango bando oya na ndako bando bamwasi wana abotaka te mpo botya bango nyonso na même pied d'égalité botya bango nyonso bazala kimia botika ingérence baboti botika ingérence na babala bana bino plutôt boluka koapporter bango koapporter conseil solution ba problème au bazar mais bon pédissa à moto te pour le soki babalani babalana ki malamu baboyani mwana ya mwasa kozonga epai na bino baboti na bana bo supporter bana boyebi ndenge ezala poids yo pe ozangi na ndaka libala na siko lo sengo so siko na bana ba kolela boyebi ndenge ezalaka mais tango yo mamo bane ko kena ndaka mwana na mwasi kolobaki mobala za munyinga na ote soka selo likambu ye pe zongisa mobose ne ke libala na lobi ko kufa mwana wana kozonga epai na yo okolemba bana na ye bakoko na yo yo mpe mama bokilo awa ozolinga basani epasuka bana balela mwana na wakende kobotela bana kozanga ndenge obokola bakoko wana la meilleure des choses tozoyoba na bino eza bovandisaka bana bosololaka na bango botika koya kotyaka makelele eloko ni ezalaka na babongisa te eloko ni bazwelaka solution te bino conseil ezalaka ya mabe na négativité na positivité ezalaka te bamama bokilo na bamama ya bana basi le deux belles mères ezalaka nini na bino bokita nano bokita mpo mabala bana bino ezalaki me bokita nano mbongo bapiaka mwana mwasi na ndako alibala etali yo te mama ya mwasi yo mpe mama ya mobali nde batielaka mwana biloko na mesa ndenge apesaka mpe mwasi na ye mbongo etali yo te yo s'occupe na oyo aya kotikelaka bino en tant que parent yo mpe mama ya mwasi zelaka soki bapesi yo yango wana nde bapesaki yango nde baza nango mais koya kolukaka te na ndako oyeba ezalaki ndeni bapesaki combien batikaki combien bakovivre vie na bango mokoni so bino bozaka na ingérence na kati bakovivre mokoni bakovivre te botika bango bavanda kimia bazala na libala na bango batonga bafoye na bango malamu bino mpe bosalaki ya bino ntango botika mpe bana wana lelo basala ya bango ntango me nde tozoloba kaka na kopesaka bango conseil au départ ndenge ozokende libala balengelaka mobali azalaka bebe bamama bopesaka bana toli ya malamu mobali azalaka bebe babondelaka mobali mpo nde moto asala elo nyonso te asombelaka bilamba basi mosusu bana bachance mibali bafutelaka bango bazocontinue baétude mibali bafutelaka bango baklasse ntango mosusu mpe mobali ana supportaka baleki na yo na classe kasi mobali azomérite respect non ema bokilo momoi ntenge mobali azomérite respect donc bino bolingaka na baintérêt soki osala bongo bokoloba te mais soki osala bongo te ale bobandi koloba eza mabe tondima 2 poids 2 mesures soki aza nango azosala tobeteli ye maboko tosepeli ne so ye mpe asalaka te lokola mwana na biso akendaki libala bongo tokondima mpo toyebi lobi te yo lelo boyi ye mpo aza oyo wana mais lobi akoma député lobi akoma ministre sikotango lobi akoma affaire moto mbongo oya orécupérer libala ekomi trop tard osingéraki déjà na ndenge mabe ekoma trop tard yo mpe mama bokilo lingi basani epasuka bana balela obomi libala mwana na yo ya mobali mpo ke libala mwana mwasi mosusu kuna oyo wana mwasi kuna akei ake kobota yo mpe mwana kuna atikali aobota te sikoyo soki bobongisaki yango soki bosololaki yango botikaki ingérence na ndenge mabe bongai bozwa solution yango wana tolobi na bino lelo bamama ya basi bamama ya mibali bobengaka bana bopesaka bango toli ya malamu boyaka na bandako te koya kogangelaka bana koya kotyaka bato basi babalani mal à l'aise mpo bino bozo se retrouver te mpo bino bozalaki na susi mwana soki abala asombela bino lopango bozalaki na susi soki mwana abala asombela bino bamituka bozalaki na basusi na bino wana
wana eza ba préoccupation na bino bino mo misombela mapango te poni bozela mwana na mwasi soka kina libala so meno mapango bino pe ba mama ya ba mabo kilo mami bali bozaka na lopango te bolingaki mwana meso ka bali asokipe na mwasi na ete asokipe na foyer na ete asokipe na bana na ete asokipe meno na bino so meno lopango te ce qui est réservé dans so meno lopango bo so meno lopango so est réservé à ça la foyer na ye na bana na ye nanu akosala ngo nanu bino ko yasima bien que boza ba boti na ye mais wana pe kuna kesala vie mobimba to profiter te na bana na biso dans le mal to profiter na bango na malamu po lobi bazala bien bano bazobota bazala bien baza bakoko na bino bazala malamu po nyonso etambola malamu fo bino baboti yo boboti bana na bino ya basi na bana na bino ya mibali boyeba ndenge nini ya kokumbela bango ntango bakomi na mabala yango to baka préparation ezalaka mieux avant moto akende libala botika bango bakende na libala te ne balobaka na biso na bokoko mama ateyi mwana na ye na wenze ateyi bana nyonso baza nzinga na nzela ya wenze do boteyaka bana na bino yambo bakende po moto sakoti zandu ateyaka lisu te asa koi na mbeba donc maman to bongisa mabala ya bana biso to préparer bango en avance maman ya mwasi maman ya mobali donc quoi déjà mabala ekomaka déjà libote ekomaka famille toyebaka nini esengeli tosala po to affecter libala ya bana biso te babokile mosusu oyo kaka balobanaka te oh maman mwasi na mama mobali balobanaka te est ce que eza na sens po ingérence eleka bino na kati ya libala eswanisi bino bokomi binemi siko bana na bino wana bazala na libala to libala na bango ekufa tokutani mbala ya nsima na nimero ya sika biso na bino tozaka na kati ya lolenga bomama tozaka na kati ya lolenga bomama po toteyaka bino tolobi matondo mingi na ndeko asungaki biso na mokoma lelo na nsima ya matalatala babi petit mais costaud tata mbala mansadila matondo mingi na bino biso na bino na nimero ya sika na bomoko nde tokolonga matondo